Zélifi. Tokomi na biso kaka boye libanda. Toza susu na bilan, tokomi susu kolata bilamba, toza susu bolumbu te. Dans secret za lisusu te. Dans secret komi secret zalaka lisusu te, secret komi mama komo bombela bato likamo. Mama autolongolisa moi 6e, ko longolisa mwana ne zemi. Mwana lingi na kati ya lopango, mwana lingi na veni, mama ke kolongolisa mwana zemi. Mwana kufi. Mama longolisi mwana zemi, bakati mwana ba trompe, bakati mwana matrice. Lobi komo kanga bandoki. Bien aimé, soyebi parole de Dieu. Soyebi parole de Dieu. Réparer na nzambe na yo. Talisa nzambe ke na tambola ki mabeli boso na yo. Ndenge na zolo ba parole de Dieu o et toucher famille moko boy. O ba sepel sa ki nzambe te na ba comportement na bango. Ndeko mwasi ndeko mobali eza mawa. Biso ba mama to bebisi ba foyer. To bebisi ba foyer. Ozo sepelo kolongolisa mwana na ozemi. Lobi mwana na o se retrouver na mariage moko kitoko. A se retrouver na mariage moko ya bien abotité. Abotité. Matrice ezate ba trompe ezate. Ndeko na ngai tozonga liboso na nzambe na bolingo tozaka nango kala tozonga liboso na nzambe nazolobela yo mama oza na poto nazolobela yo mama oza na Angola nazolobela yo mama oza na Amérique na Asie oza na Afrique yo mtosio bebisaki foyer na yo zongela bolingo kala azawa nazozela biso maboko polele tango ozozonga maboko polele oyebisi nzambe limbisanga mawano kitana kati ndako nanga bien aimé sala alliance na nzambe bondela senga miséricorde na nzambe parole de Dieu sa biso ke na psaume 103 azalant la colère il est riche en bonté tango pas pardonner ka biso a effacer ka ba transgression na biso ako considérer lokolo saki pe lokote kolongolisa mwana zemite se baki kokate ba trompe yo mama yo nde muto yebi tina mwana komi lelo malheureuse na kati ya foyer na ye yo yebake mama zali azomelisa mwana libele mama zali abombi mwana 9 mwana libumu tango boti mwana ebongi mwana pa zo prospérer bilanga ne ezobota ezofuluka mabe otozo sala ezolanda bana tina mabala yo boti bana okomo kolongolisa bana bazemi bana bakomoza ba makama bana bayebi nzambe te lota mwana ngazo kola na nzoto kitoko mwana soka zolinga mwa voyou moko boye na kokangisa ye azwi zemi wana za voyou wana il faut ba longo na longolisa ngo kolongolisa ye oui longolisa ye mais ba trompe na ye na matrice na ye bandeko balandi ya chaîne na biso EHP Media na remercier bino na pesi bino bonjour na kombo na Yesu Kristo nga mama na bino na sima etando moke o nazali mama Rebecca Kapinga Mbulu Brigitte nazo remercier bino pour na présence na bino tango nyonso ndenge bo apretaka attention na bino pour na kolanda émission oyo yamboto banda makambo masolo na biso to ki toujours ko prier oh éternel nzambe malam moko kisina bilaka pakana bikeke libanda na o papa mosusu azate sima na o pe nzambe mosusu azate Yahweh tozo remercier papa pour na volonté na yo o tozo sala kati na oesika assister biso éternel grand Dieu assister bandeko nyonso o baza kolanda kolona ngai prière o ekota na kati ya mabota ya moko na moko nzambe enfin ke baye bakotambwisa mabota na bango lolenge parole no ezoloba makati na esika nazo rendre grâce epai na ona nyonso ezoleka awa na kombo na nguya na Yesu Kristo amen. Voilà bandeko na ngai so tomonaki vide o ezalaki vraiment moi mingi c'est parce que tokotaka pe mabondeli tolukaka pe longi na nzambe na sima kote ya kati na oesika tokotaka penza na ba profondeur pe ya ba prière par rapport ya ba appel pe bandeko bazobenga tozo solola mosika na ba poto na bangola na bamboka mipaya yango vraiment na lobaki ke
et HP Media eza mokili mobimba. Nzambe ifalaki a orienter biso to kipe koloba nini to sala nini pona espace nanga o na ki kopesa ngo kombo nini na pesa ngo kombo biano. Non, réponse. Tant que parole de Dieu, aux autres moko réponse. En tout cas, oba emaki oba commenta ki nzambe wana apambola bino nyonso na kombo na nguya na Yesu Kristo. En tout cas, lelo na mate ya lelo tozo bonda na mana kamunene na bandeko na ngai ya ser oyo ndeko na bino azaki na maladie esali plus de 3 ans na nzoto naye. Ce qui pas bien la maladie va pas savoir qui sont sous to éviter mais à celle l'examen maladie mon anakate maladie zo mon anate par rapport à prière auto prier le 6 banda 2h du matin puis 6h 8h à l'hôpital bazui na maladie mon ani naza ko sanzambe microbe nous sont cachés et à la révéler par le nom puissant de Jésus-Christ. Pour le comment qu'on a caché diable à zoluka aboma mutu. Bon la mutu côté na médiocrité santé zobeba l'interprétation à l'olenge na l'olenge mais aza malade moko bo diable a bombi pour ba silisae. En tout cas na remercier bino na moni pe aboza mutuya. Sans plus tarder to ko ke na Bible na biso to ko zo livre ya Genèse. To ko lukato ebe bandela mokili. Bien aimé, Yahweh Nzambe tango asali mokili sekele ezalaki te. Yahweh Nzambe asali likolo asali na se ezalaki pamba molimo na esprit na ye kaka nde ezalaki kotambola. Yahweh Nzambe asali nyonso asali matiti nzete zamba minzoto biloko nyonso ezomonana te. Aye kosala mobali nde moto apesaki biloko nyonso kombo. Bien-aimé, mobali azaki ne sengo tango nzambe wana aye kopesa ye mwasi tango nzambe asaleli ye mwasi alalisi mobali pongi ya molai anongoli kote na ye kote ya mobali atie pe pai na mwasi do yango tolobaka ke 1 + 1 = 1. Bien-aimé, na kati ya libala secret ezalaka te. Matéa nangali ya lelo ezali la sanctification. Sanctification o ezali na kati ya ba foyer. Na kati ya famille, mama, papa lolenge nini ozotambwisa foyer na yo ndeko na ngai nzambe tango asali likolo na se tango asali o ezomona na pe ezomona na te aye kosala mobali nde mutu apesaki mwasi kombo mwasi. Sans plus tarder, tu reçois la Bible na biso tozo ke na livre ya Genèse chapitre 2 verset 18 totangi au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 2 verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les vit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien aimé, tangu nzamba asali mwasi asali mobali, tangu nzamba asali mobali aye kozwa mwasi apesi mwasi kombo mwasi alobi mwasi mobali asepelaki abi atala mbalo oyo nazwi mokuwa ya mikuwa na nga mosuni ya misuni na ngai
tokangi parenthèse. Bien aimé, tant nzamba sala ki bango, bazaki na bilamba te. Bazaki na bilamba te, bazalaki peto. Bayebaki lisumu te. Lokola mobali nde mutu apesaki biloko nyonso kombo, mobali nde mutu akaki ba ordre o nzambe apesaki ye. Mobali pe apesi mwasi ba ordre. Lelo tomonaka nini? Tango balinganaki Adam na Eve, bakoko na biso ya yambo, bazaki na bilamba te, bazaki bolumbu. Bolumbu wana elingi eloba nini? Bazaki na secret. Mwasi azaki obombela mobali likambo te, mobali azobombela mwasi te. Ndozomona babotamaki bongo, bakelamaki bongo, bazali na bilamba na nzoto te. Mwasi azoyeba te ke naza bolumbu, mobali pa azoyeba te ke naza bolumbu, tokelami kaka bo. Donc secret ezate. Mobali azokende vers mwasi na ye, mutu ako intervenir azate. Mwasi pe azokende vers mobali na ye, mutu akoloba azate, sauf kaka Yawe Nzambe. Mais tu es kolanda te moni nini lelo na kati ba foyer secret. Moi ça y ko comprendre que azalaki bolumbu. Moi ça y ko lata bilamba. Moi ça lata ki bilamba liboso mobali. Oh moi si achaki lito inae et pas n'importe qui. Parole de Dieu sabiso surtout kiti na chapitre 22 bazo sabiso que serpent zalaki risé koleka ba nyama nyonso o nzamba salaki. Moi si achaki lito il n'est pas serpent. Moi si ayoki. Moi si ayoki, moi si pa eko lobela mobali na e, lokola mobali ayoki la kape moi si mobali ache lito e mobali pe iska ba eko isama. Ndeska tozomona lelo infidélité kotina ba foyer, moi sa komi ko simba moi zakala po akanga mobali na e. Amoni ke na kati ya losambo bazalaki kobondela po azwa libala, nzamba pesake libala don nzambe wana za impuissant pona kokangela libala anezala yaye bakoma bampaka na mobali na ye. Ndeska mwasi aye ko développer maele na ye, mwasi akomi ozwa makangu na kati ya ndako ya libala. Mwasi a comprendre que naza na super wax te, aye ko comprendre que mobali oyo ayebi bolingo malamu te okuna ndaleki. Infidélité continue à foyer secret comme moi c'est ko ebebele moi ça comme bota bana libanda moi c'est ngo potala nani sœur en Christ frère en Christ azobota pena ndeko moko bena kati na lingomba ndeko wana pe yena mobali ne bazalaka pe malamu akomi ko botisa e bana mobali ne ndako akomi ko bokola bana wana moi ça kangi motema bombi bien aimé ezaki ebandela mokili. Moi c'est qui comprendre que aza mutakala il faut ala tabilamba il faut comme ko konza mobali bien aimé ça ba foyer belé mibali balobaka te ceux qui famille à moi si ya mobali boza un problème bokei mobali autinda bino pas moi si sola na moi si nanga zia so na solo na moi si nanga même maman ne sera dans les besoins donc comment na ke sola na moi si mobali aza lisusu na parole te. Pour moi c'est ça kosama moi c'est ça na liloba motuya o mungu na sa tena kati na e mais nga na benga ngo ya motuya te na ba pour moi c'est ça kosama ki donc infidélité continue à foyer, infidélité c'est continue à foyer, moi c'est baby si foyer pour moi c'est bazo progresser les sous-souté moi c'est comme tengela mobali mabunga mobali pe na part na tourna e alobi moi sur le kola kosakinga nga pesko nazo venger nde moni mobali aye kozwa moi sur le kwa ki libala na mwana aye na mwana mwasi nga na boti na eba na tro le kwa nazo bokola mwana oyo akomi pe ko bima na mwana wana mabe koti. Bien aimé toza na sanctification, la puissance de la sanctification. Bien aimé foyer bongo eza vraiment sanctifié te. Tala bande kona biso ndenge ba ko bebisa mokili bazaki kokonza nyama azokonza nyoka azokonza mbu azokonza nkoi mena suka lelo mwasi mutu akoma suka moni nkoi akimi oloti nkoi okimi oh Yawe Nzambe apesa biso pouvoir likolo na biloko wana nyonso papa mutu apesa ki biloko wana kombo papa komo banga
ndo mwana ba foyer ce qui moi na ça comprendre que maman azana chérie ne moko libanda très fort apesi papa ne kombo Zoro moi papa zoya kuna na musika mama yebsa jo na honte mama yebsa jo poro mama yebsa Zoro mama tango yozo sa tango zo sala pe boki mobange pe zoya kolo Yesu pe akozonga akoya kokata likambo na biso yo foyer o nzamba pesaki yo oyebi ko classer yango te okoti trouble na kati ya foyer na oyo moko ozobota bana libanda ozoya opesa papa papa azobota na bana ne moko aboti azobota na baleki na ye na baleki ya mwasi na ye do mabe koti sanctification via sanctification na libala bongo ezate ndoko mona ato bondelo bondeli bozo progresser te okomi otuna na miso ya bato eloko nini nga na sala lisumu aboye pasi na nge ezoumela seko bien aimé innocence mpe ezalaka me suka nango nzambe akojustifie me bele eza ya mabe oyo tokosia biso moko na ndako yebake soki omoni yango lelo te omoni lobi te lelo ozolia miel bandeko balandi na ngai do eza pasi mpe mawa papa oyo na mama oyo baye kocomprendre ke bazaki bolumbu bazaki na bilamba te Adam na Eve bakomprenaki ke baza na bilamba te ntango ya biso na verset 22 baye kocomprendre ke bazaki na bilamba te ntango bazali na bilamba te il fallait kaka batambola mabe liboso ya Nzambe toke na chapitre 3 ya Genèse bazaki na bilamba te il fallait kaka batelemela mpe Nzambe ntango Nzambe akomi kotuna mobali azotuna bango boza wapi bakomi okasoni tobatami mpo toza mutakala lolenge moko ntango tosalaka bamabe na biso ntango bato bakomi kotala yo okomi okasoni okozweli bango arme olobi oyo akoloba na nga na kofinga ye oyo akoloba na nga na kokangisa ye okoti mabe na kati ya foyer na yo ndeko mobali vie ya sanctification kotambola yango lolenge nini ntango biso na Genèse 3 Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. D'avancer sa main, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ndesika oya wenzamba yaki koloba mutu akomi lokola biso topekisa ye siko kolia arbre ya vie ya connaissance ya mal na ya malamu. Bien-aimé mutu aye koyeba ke mabe ezaboye malamu ezaboye naza mutakala liboso batu naza mutakala liboso mwasi na ngai liboso ya batu olati bilamba liboso mwasi na yo olati bilamba liboso mobali na yo lokuta ekoti na foyer bien aimé ceux qui mensonge ekoti na foyer yeba ke foyer wana eza déjà détruit mobali apesi mwasi nzela kendaka koteka kende Chine kende Dubai kende poto mwasi azwi ba mibali na kati ya avion mwasi azwi ba mibali na maboko azokende tango azoya na biloko mobali akomi mutu muke mwasi ayibi nyonso ya mobali ake kobongisa mobali mususu oyo azwi mobali na pe akomi donc atie foyer na ye poto ndeko na ngai papa mama esali pasi esali mawa tomeka nanu kozonga na vie ya sanctification tokomwa ba foyer na biso mama oza lokola oza porte ya ndako soko baby signyoso baby yo sengeli tango papa zoya oyambi otune lolenge nini yo tambola mama za wana pona kocha litoi na ye na n'importe qui ndo monaki mama ke kocha litoi ne na nyoka mama za kaka place alongwa mama koma place ba jeune fille so bazobeta masolo ba shida mama mutema pe kominga pe na zwa shida mama ekomi fungola nga pe nazaka na shida na nga moko boye mama pa komi muta ba shida ba jeune fille na shida mama na shida femme mariée na shida
ozobosana ke ozokota malédiction na kati ya foyer na yo tant papa ko benga on a secret mama yaka nga na lingi te groupe ozotambola na bango obimi ke ko yebisa bango libanda mobali nanga kundenga zalaka aza pesune loko asalelaka ngai te tala zobenga nga kuna libanda mobali nanga kutu nzoto ne koma boye yango bomona nga na salaka boye azobengela nga nini yango libanda pe obipesi mobali no vie gao mobali no comme impuissant liboso bato aveni liboso bato lopango na famille na ye ndeko nanga mama yo mto chaka litoi na o liboso ponyoka kosa yo mama oboyaka koyokela papa banda libandeli ya mokili zonga nanu yawe aza na posa na yo yawe nzambe aza na posa na yo ndo monaki faiblesse ye kokota mwasi mutu akomi kobanga nyama lokwa lelo boye tokomi kobanga banyama tokomi kobanga banguna na biso tokomi na biso kaka boye libanda toza susu na bilamba tokomi susu kolata bilamba toza susu bolumbu te dans secret za lisusu te dans secret komi secret ezalaka lisusu te secret komi mama komi obombela bato likambo mama aotolongolisa mwasi zemi akiolongolisa mwana ne zemi mwana lingi na kati ya lopango mwana lingi na veni mama ke kolongolisa mwana zemi mwana kufi mama longolisi mwana zemi bakati mwana ba trompe bakati mwana matrice lobi okomokanga bandoki bien aimé osoyebi parole de Dieu osoyebi parole de Dieu réparer na nzambe na yo talisa nzambe ke natambolaki mabe liboso na yo ndenge nazoloba be parole de Dieu o et toucher famille moko boye o ba sepelisaki nzambe te na ba comportement na bango ndeko mwasi ndeko mobali eza mawa biso ba mama tobebisi ba foyer ozo sepelo kolongolisa mwana na ozemi lobi mwana na o se retrouver na mariage moko kitoko a se retrouver na mariage moko ya bien aboti te matrice ezate ba trompe ezate ndeko na ngai tozonga liboso na nzambe na bolingo tozaka nango kala tozonga liboso na nzambe nazolobela yo mama oza na poto nazolobela yo mama aza na Angola nazolobela yo mama aza na Amérique na Asie oza na Afrique yo mtoso bebisaki foyer na yo zongela bolingo akala aza wana azozela biso maboko polele tango ozozonga maboko polele oyebisi nzambe limbisa ngai mawano ekita na kati ya ndako na nga bien aimé sala alliance na nzambe bondela senga miséricorde ya nzambe parole de Dieu oyebisa biso ke na psaume 103 aza lent la colère il est riche en bonté tango pa pardonnaka biso aefasaka batransgression na biso akoconsidere lokolo osaki mpe eloko te kolongolisa mwana zemi te so baki kokate batrompe yo mama yo nde moto oyebi ntina mwana akomi lelo malheureuse na kati ya foyer na ye yo oyebake mama azali azomelisa mwana libele mama azali abombi mwana 9 mwana libumu ntango boti mwana ebongi mwana mpe azoprospere bilanga ne ezobota ezofuluka mabe oyo tozosala ezolanda bana ntina mabala yo boti bana okomi kolongolisa bana bazemi bana bakomi ozwa bamakama bana bayebi nzambe te lota mwana nga azokola na nzoto kitoko mwana soki azolinga mwa voyu moko boye nakokangisa ye azwi zemi wana eza ya voyu wana ifo balongolisa yango kolongolisa ye wi longolisa ye me batrompe na ye na matrice na ye ebele bakoma kobunda na nzela a cause ya bamama na bango mama kolinga te ozala victime na makambo oyo bongisa likambo na nzambe soki osalaki mabe na kati ya foyer na yo obebisaki ndeko na ngai zongela bolingo akala na nzambe nzambe asalaka mutakala asali papa mutakala lelo bolata bilamba secret koma na mariage mama koma kokosa makasi papa pa lobi lokwa mama kosa kinganga pe na kosa tokomi bato lokuta tokomi otambwisa ba foyer na biso na mensonge ndeko na ngai tokomi wapi
nazoyebisa yo moto ozolanda ngai bolingo nzambe ngolu na nzambe ezala likolo na yo otika ozwa décision soko so bandaki kosala ngo ozwa décision nazaka na ndeko moko boye ntango tozokola azaka na zemi alobi na ngai nayebisa yo babota oyo moko kolongola zemi wana tabi na kolongola soki nakokufa nakufa bien aimé ntango ake kolongola zemi ariska liwa même na dispensaire on balongola ka zemi basabote libanda babwaki libanda de makila mutu to ayeko comprendre que alongola zemi bien aimé nzambe azana pona o rappeler biso mabete azana ka pona olimbisa biso zonga liboso nzambe yom tozotia bana na ona berère so bakati bango ba trompe lelo maman oza à la base ya bapasi na bango soki bana bakombo benga ondoki ndima maman soko ebilika maboye kosala lisusu te na supplier yo au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ na supplier yo kosala ngo lisusu te kosala ngo te zongela bolingo kala la puissance de la sanctification maman s'est sanctifiée na parole de Dieu yeba ko choisir mabe na malamu poni obwaki mabe ozwi malamu koti na kati ndaku nao yeba ko bomba papa na yo papa zana mbongo te kolinga kolakisa ete ke azana mbongo te po blesser mutema nae kopesa yeba kombo yo zokana te ozwi mobali na yo ke kovandisa ye epa na bino po mobali aza susu na possibilité te oui osali bien mais okomisi ko diminuer ye po azana eloko te odiminuer po azana eloko te papa bana mobali ayo ahonoraki yo bozaki na bilamba te okome pa na bino l'atelier bilamba bamakangu na bakomi koya otala we pa na bino le papa za suna likambo koloba te papa komo banga po aza na position ya faiblesse ndeko na ngai yo mto landi émission ona pokwa lelo yo mto yoki mateya ona pokwa lelo yawe nzambe akota na kati ya vie na ona kati ya ndako na yo mabelanda bana na ote mabelanda ote oyo kikala kozongela ngo lisusu te parole de Dieu lobi si quelqu'un est en Christ il est devenu nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles ndeko na ngai po yawe nzambe asalela o likambo yeba lolenge nini ozotambola pe na nzambe makambo nyonso osalaki kala senga miséricorde na nzambe kosala ngo pe lisusu te kotsa nzambe na kati ya ndako nao kotsa nzambe na foyer nao bolingo oyo bandaki nango ntango yambaki Yesu kobana yango zel oyo ozalaki nango zala kaka zele lisusu na pamboli journée nao na kombo nango ya na Yesu Kristo yo mto tchaki mato ipona kolanda biso na yango nazo remercier ba landi nanga nyonso ya émission oyo lokola mama Eli Ongom lokola Anima Tamba lokola papa Florent mobala mama Gladys lokola chérie nanga papa Sami Konde bébé nanga Justidi pe Maravilia na ko remercier bandeko nanga o bayambaka nga mikoneso na plateau na sepelaka na bango makasi na lingaka bango mingi na respect nyonso bazalaka nango na bolingo nzambe vraiment etalisamaka epai na bango na remercier bango na yango tomona na lisusu na nsima lobi tolobi okuna yawe nzambe apambola mabota nyonso oyo elandaki biso na kombo na Yesu Kristo ya mbotoka bwana na osenga lisusu tobondela Éternel Jéhovah juré yawe na rendre grâce epai na yo papa pona bolingo na osuka te yawe bana nzambe nyonso bapasteur nyonso bazolanda kolo na ngai yawe pambola bango yawe bandeko nyonso baprete matoi na bango pona kolanda biso na émission oyo yawe pambola bango kolo na bomoi yawe nzambe longola mabe na kati ya bafoyer bikisa babeli na kombo na Yesu Kristo o nyonso maladi ezomona te emona na lokwa maladi ya benika pingemona ni nzambe na nguya yawe sko naza kosenga guérison totale pona bandeko nyonso bazobela kolo na bomoi yawe tiketo sila ko guérir o nyonso azobela mwana muke mukolo kufa ezala te au nom puissant de Jésus Christ bai tomona ni balasima kombo na Yesu